Bonjour bana nzambe, bonsoir bana nzambe. Ozanga lisusu mama Elijah Nathalie. Naza mwana musana tata nzambe, na ko partager na bino susu bola mosusu. Nazali kolobela, lelo tozali kolobela, nazali kolobela selon ba esprit, ba corps ya esprit. Tekete na bondela. Nzambe na lola azwa lokuma sanjoli, moke na likolo na se, moke na mopepe, moke na mai, moke na mabele, nzambe na mavula nyoso, moke na ba étoile, moke na moi, moke na sanza, moke na souffle de vie éternelle Dieu, nzambe bakoko na ngai na komisu na metelio, nzambe zwa contrôle na oisika ngana loba te oloba. Tikete ofungola bana na mato ya molimo, misu na molimo ba ko comprendre ba yoka, osunga bango pote ba comprendre ezali bolamu epesaki na ngai pote na partager na libota na yo. Merci nzambe tata, nzambe mwana nzambe molio mosantu, netola masanjola ma libela na libela. Lelo toza date ni lelo toza le 21 janvier 2024. Voilà, lelo toza le 21 2024. Ozali vidéo nazali kosala deuxième vidéo na mokona lelo. Boye malamu soko zali moto asika. Leka na ko like vidéo, leka na ko s'abonner, leka na ko kende ko partager ba message onyo surtout et pas na ba na nzambe pour te ba bénéficier ba bolamu onyo surtout. Nzambe za lokoma sanjoli, soki o lakisi biso te, soki o enseigner biso te, tokoyeba eloko moko te. Alléluia éternel Dieu. Nzambe za malamu koleka malamu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Na komis na yetelo tata malamu batri malamu. Nzamba za malamu koleka malamu. Peut-être bon mona mama Elijah tam so la vidéo va échanger. Na mitalaka na mona kana za mukielo kola formule boso na nzambe. Nzamba na laksanga makambo ya minene. Nzamba na laksanga makambo oyo. Batu mususu bazali kokendo kokota bandaka banganga pote bamona makambo wana menzambe wana salanga ngolo ya kolakisa ngango na pete nyoso yango wana ezali kosesala ngai na mimona nazeli kopamba na sena moi eloko pamba na sena moi nzambe zwa lokoma sanjoli kopona ngana zana kati na milanga na yo pote na sala mosala na yo. Merci éternel Dieu. Lelo na yako lobela ba différents esprits ba milimo nde tovana na kati banda ko be partout to tambola kilongo na ba milimo ndenge na ndenge to tambola kilongo na ba milimo ndenge na ndenge na yako sunga mwana nzambe moko nazali sentinelle na yako sunga mwana nzambe moko vérité oyo yo bakite sikala ko yebango lelo po banda ko pratique ko sala oyo molimo osengi biso to sala. Banzela no to biso to tambola ana sena moi na banda ko to vivaka na sena moi milimo ezalaka elongo na biso tozana ba milimo méchant o batambolaka o bazalaka na kati na banda ko to vandaka tozana ba milimo oya batu bakufa bazo bayaka na mokili oyo batambola bakota pe na bandako na biso tozana ba milimo ya bandoki o bayaka pe na kati na bandako na biso na ezala na moi ezala na butu n'importe quelle heure ezala na kati ba transport to tambola kilongo na milimo ezala yo muto zo voyager na kati na avion to tambola kilongo na milimo ezala yo muto na kati na classe ozana musala ngai moko tina kati na musala na ngai na mona ka milimo nde tambolaka na kati na ndako na ngai na mona ka milimo ndenge tambolaka. Yo oyeba ki makambo te fungola matoi zwa leçon o pratique yango bana nzambe navandi moko mususu na kati na ndako na ngai nzambe asalanga ngolu naza eloko pamba na leki mutu moko te na sena moi nzambe asalanga ngolu asala pe moko na bino ngolu na ndenge ya lingi nzambe asalaka mutu nyoto ngolu na ndenge oyo alingi navandi na kati na ndako na préparer ngaki na bima sikolia na lingi na bima bola nanga très bien za ba révélation de nzamba révéla ngai le na lingi na bima bo na banda ko tala nazo bongisa suki pona bima nazo penye suki pona bima siko na mona mba moko corps nazo lakisa bino ba sorti ya ba milimo pe na bandenge nango ezalaka milimo mususu voilà
nazosala publicité mai te nga nazosala publicité mai te nazolakisa bino kaka bomoni ndenge couleur mai oyo ezali couleur ya transparent boye milimo misusu eyaka etambolaka na se na moi na ba transport na kati na bandako ezali na couleur ya transparent boye milimo les esprits eza na ba couleur transparent corps nango eza na couleur soki nzamba fungoli misu to komona te me nzamba salanga ngolu na misu ya komona ya mulimo wana na lali te na moibo misu na moto bo misu nango kofunga na mona ke no mulimo moko eza na place o milimo misusu eza na ba corps ya baboye corps ya transparente milimo wana etambolaka na biso na kati na bandako evandaka na biso na kati na bandako na ba transport partout milimo mususu etambolaka na biso place nyoto tozali eza milimo bandoki na kanza nasalaki bino bobanga te bana nzambe toza bato milimo biso toza ba esprit milimo ya bandoki ba changeaka ba forme bakoko na forme ya n'importe quelle nyama bakwa na forme n'importe quelle nyama bien akokuko ya na forme ya milinga ya mwindu bomoni tozande na mboka to ebinde topelisaka moto bakoni ndeni milingi bimaka bayaka na forme ya milinga ya mwindu pe milima mususa mabe ya bandoki wana bayaka na forme ya couleur na kanza bozomona blando oyo bozomona couleur oyo balataka pe banzoto ba couleur oyo nazali kolobanga na mona bakoko lata forme ya couleur couleur ya blind oyo bakoko lata forme ya couleur ya milinga ya mwindu balati yango bazalaka na biso na kati bandako milimo mususu oya batu bakufa bakine na mukila bakufa batu wana bayaka muko mususu na vana kati ndako na ngai na koyeba ko expliquer bobola na ngai trebe na vana kati ndako mbala moko nayoka na moni milimo misato ebatami na sima ya mur mengai nazosuka basani nzamba salanga ngolu minazali na tourner boye te nga nazotala boye me na sima na nga mwasi sima na nga trois esprits ya bana basi ya mindele ezalaki lokola mama na mwana na koko donc misa babatami na sima ya mir bazoloba nanga eske akoyoka biso mba moko le na tourner na tali nazali koyoka bango parce que nzamba fungolanga matwe na mulimo na yokaka na ngai na mona kape na yokaka mbala mo milimo wana ezali bana kati ya ndako ba milimo nga nazoloba na bino oyo ezalaka na biso butu na moi na kati na ndako na yeko partager na bino boye ba vérité opo ba ko sambelaka yo mutu zalaka négligence ya ko bondela te yoka ba vérité siko ba zolo na moi na banda ko sukola basani est-ce que ko balobi pena anglais moko makasi mais nzamba salanga ngolo mato ya mulimo na yokaka merci Saint-Esprit il y a un esprit sur Zalia na katezali molimo ange eza molimo mabete bon milimo bwana zali milimo abatu bakufa ya malamu bazali bayaka kopesa biso ba message bazali ezate ke bato nyoto bakufa bayela kabiso baza bandoki non to longola ngona makanti na biso menzamba sunga bino bo comprendre Saint-Esprit sunga bino bo comprendre ezali na bato oyo bakufa bayaka kopesa ba message po to pesa bango na ba famille na bango mais yo soko fungoli obandi ko mvoke ngana mvoka milimo te ezali na bato ba mvoka ka milimo bato bakufa wana nde nzambe alingite mais yo soko vandi oyoki mulimo omoni mulimo oyo kufa yo kopesa bien na kati na ndoto bien na bomoto boy osali no prière mvoke bango te wana eza na problème moko te mais bato oyo nzambe alingaka te bato bakenda ko invoquer les esprits des morts eza siko pena ba milimo mususu na kata bandako na biso milimo ya ba ange ya sécurité bazali ba ange bayaka na mapamboli bazali ba ange ndenge na ndenge parce que ba ange na ange bazali na misala basalaka na biso bana nzambe donc environnement nyonso tu biso tozali ko vendre eza na kati na salon na yo na cuisine na yo donc na scène mo nyonso na scène mapata na scène mabele o ba esprit ezali ya ndenge na ndenge ba esprit ya malamu bazali ba esprit mabe bazali ba moko leri balobi na nga bongo na yoki bango me na kenda ko pesa bango accepter parce que kaka na matoi oyo okoyoka makambo na nzambe kaka na matoi oyo okoyoka makambo na satana okoyoka bavwa na satana okoyoka makambo ya bato o bazali ko sala ba plan mabe bandoki ba marabu okoyoka kaka oyo nzambe sala ngola ko fungola matoi ya mulimo kaka na matoi oyo oyoka kanza makambo na nzambe bango pe ba utiliser ka matoi oyo parce que leri yo zali moto na mulimo okomi na lobanini okomi référence moko boye
okomi point, voilà, okomi point de contact moko na monde des esprits. Bato bakufa ya malamu o bazali balingi ko ya kopesa ba famille bango message bakoki ko yepa na yo neti ngabu bakoki ko yepa na nga bapesi nga message ngai na invoquer bango te bakoyepa na nga neti ndele misato na bayaki na tika loko za message na bango te parce que na boyaki na boya kopesa bango accès wana na yoki bango babatami bazobanga babatami me na tika kotuna bango te soki na tuna ka bango nese bango bolingi ni bebo loba balingaki baloba na nga balinga ba répondre ngai na lingaki pena za message na bango me nga na pesa ka accès pa na bango te. Pourquoi nous avons partagé na bino makambo oyo? Boye ba réalité oyo na kati mandako na bino. Pourquoi nous allons koloba makambo oyo? Lero ozali ko bondela. Bien lero ozali ko sala plan moko na kati na ndako na yo. Ozali ko sala likambo moko, bien plan moko ya malamu. Yebaka ko bondela vantu tata Nzambe. Na kati na oyo sika ba plan nazali ko sala na mobali na ngai, na libota na ngai na famille, plein ya voyage, plein ya kosombe loko, plein eloko no ta malamu. Sala ka prière oyo. Na kangi mato ya bandoki nyoso na kombo na Yesu Kristo Masia. Na kangi mato ya milimo nyoso to bazana kati na ndako oyo. Na kangi mato ya milimo nyoso ba mona te bazala ba aveugle parce que milimo misusu bazala milimo ya ba espion. Milimo wana eyaka ko espionner biso na kati na ba vie na biso na bandako. Bayoka masolo na biso, bayoka ba plan na biso wana ezali milimo ya mabe. Nazali ko loba milimo ya malamu te. Ba milimo ya mabe ya bandoki. Bayaka ko sala espionnage na kati na bandako na biso. Na ba plan oyo tozali kosala na makambo tozali kosala boye ba kosala ba prière oyo na bloquer na détruire ba caméra caché ne surtout ya milimo za na kati na ndako oyo bayoka masolo na ngai te bayoka ba plan na ngai te na kombo na Yesu Kristo Masia moto na molio mo santo ezikisa milimo bo senga ka moto na milimo santo na bandako na bino parce que milimo ekufa milimo ne kufaka na kombo na Yesu Kristo Masia. Bien bengana ngo ki na place ma bikauki. Milimo nyoso taka ko bundisa na kati na ndako nayo. Bisaba bilimo bien bandoki bata mabe na kati ma famille bayaka ko espionner bino na kati na bandako na bino. Soki Nzambe afungole misto molimo to mona to comprendre te. Bozala makasi na ba prière. Ezali ba milimo mabe eyaka na kati na mandako na likola ba mbeto la likola mbeto zomona keno 4000 ya chambre yango nazana mobali be nazana bana nzoka te ba milimo ezana ebele ya malamu na ya mabe yango na mwana Nzambe ezala mutu mabondeli mwana Nzambe ezala mutu ba prière yeba ko tamba na nzela molamu po soko zali ko tamba ko na kobanga Nzambe ata milimo ngo yendenge nini ba ko bundiso me ba olonga yote Nzambe a protéger ata balati ba forme ba nzoto ndenge parce que ba changer ba nzoto misusu bakoya penda kaka na nzoto ya boy siko oyo ezalaka très dangereux wana ba oyo bayaka na nzoto ya boy ozokoka ko identifier te okoko penda ko mona yango malamu te oyo balataka ba nzoto ya mai ya couleur ya transparent milimo des esprits bana Nzambe kosambela Nzambe za liyoto te kosambela Nzambe za kobeta sambole te lelo zali ko sambela Nzambe bolimbisanga lelo zali ko sambela Nzambe na bosolo parce que monde auto zali ezali monde bitumba milimo utaka na ba place ngo utaka kuna ba place mabepe na makasi eka kobundisa biso na monde physique awa ba misusu elata kanzoto lokola bato okuta na ope na nzela pe ezuelo na sala ki vidéo moko go so moni mutu na nzela opesi mboto kopesa mboto te bim ce sont des esprits ezala ba milimo malamu eyaka ko visiter biso pe ezala ba milimo mabe nazali ko lobela toujours ba milimo mabe boye ba kobonda na bandako na bino na kati na ba chambre bana na kati na ba toilette na bino na kati ba mituka na bino yo tambaka na mutuko kanso zaka yo mona voiture tale bela milimo batambula ko na kati kuna ba démon bobondela pona ba mituka na bino bobondela pona bandako na bino bobondela pona ba bilamba na bino ba mususu ba milimo ekangama tina kati na ba bilamba na sala ka vidéo moko kala oyo rideau nga na sombaki rideau na tina kati na ndoko nzoka te esprit ya mutane ya sirene zaki na kati na rideau wana
soki nzamba fungola kinga misute soki nzamba lakisa kinga telenga kina yebate yangwana Bible bina biso to prier sans cesse parce que tozana bitumba sena moyo oyo ezali na sena to yakinde bitumba na sena moyo awa soko yebi kozana mwa bana na kati na ndako ki mwana kuna na kati ya chambre azolela mama telema kendo ko bondela ozana bebe otiki bebe quelque part na kati na ndako bebe nye muni mwana zo continue ko bondela nzambe parce que s'il y a des esprits mauvais bazana bazo attaquer mwana il y a des esprits mauvais bazana bazali ko sala ba incantation na ba pote basale loko mona kati ndako ozala ki bulamu na tata nzambe yango na ko partager na bino ba esprit bazaka na biso partout ozana kati na mutuko ozana ko zokele soki wapi te bandako abatu tali ko tambula milimo ya ndenge na ndenge avant ki na ndako moto bondela nzamba na kubundela milimo nanga ta milimo ngoza na akubangisa bino te nazoka bwana bino réalité naza moto mulimo yopo za moto na mulimo to ba convaincre likambo bozana mo problème ozana rendez-vous ozali na rendez-vous ya musala bia iloko moka malamu kanga munoko nayo ko beta kama solo na partout te bomba kama kamsusu na kati na mutema pote ba milimo wana bazana bazoyoka bayana ka pona ko zo ba information ba kende ko détruire bayana pona ko zo ba information ba kende sala mabe na bandeko basi azengoli ko tambola butu bodi komile ba demo bazaka libanda nzamba sunga bino nzamba batela bino weba kozala ba prière bo solo weba kozala bato ba vani na se na makolo na nzambe na kati na vérité Bible bina biso bitumba na biso eza nzoto teze ya muleme le bitumba ngo za mulimo eloko souffraka na se na mole bitumba noto babunza biso na mulimo ezali nzoto ndeka ko subir ba conséquences nyeso to na bitumba nyeso to le kana na mulimo nzoto oyo physique to lela ka kwanga yango neto ka subir ba conséquences nzoto soko yoki na butu lobi lelo tuzale 21 lobi ezala ki 20 nalali na butu nazali komona bakanginga na bana basebele bakanga na bana basebele ni balingi babotola eloko oyo nzamba atsakati na ngai ezaka na mutu na ngai kozwa siko bazwi bolanda nga très bien na fungoli parenthèse awa kozwa bazwi yango mesiko kozwa bazwi yango epesi bango liboma e bakamati tonga babetinga tonga ana mopanzi wana elekanaki lobi le 20 le 21 le na lamuki na komo yoka panzi na babetinga tonga na kati na ndoto na mulimo le na lamuki wana elekana yoza makambo réel nazo yebisa bino na ka partager bino makambo o elekela kanga nzamba lobaki nazo tika makambo na nzoto no poto pe na peso révélation o pesa message pa bana nzambe yo lotaka bandoto bazo kata o mike bazo beta o batonga bazali ko sala soki ni na yebite to lotaka bandoto différent to sana makambo différent lobi babetinga tonga awa na kati na ndoto bazwi penda tonga pa nazo bunda nazaki nga moko nazo bunda bakanginga babetinga tonga ko beta babetinga tonga awa na lamuki na komi koyoka tolo na komi yoka panzi oyo nyonso to pasi na yebi panzi pasi na bi o Seigneur sunga ngai tala bandoki bokoka na bino ngate na lamuki nazaka na mafuta na nga olive oil awa mafuta olive oil nazwi mafuta oyo natie na monoko na pla na panko na bonde na pango ti place wana ekiti ti esalaki nga toute la journée ezalaki batie ngai poison ya molimo anzela ya tonga me ba kokanga soki mokolo moko te po oya zakati na nga lere tonga ne koti kati na ekende suko bobu ko kufa kwa na kati basali musala pamba ba betinga tonga na molimo awa me na moi nango elatelinga nzoto evimbi na place o pasi na koti ba prier na zuma mafuta oyo nzamba la kisanga es opa la place neto ka passe na nzoto na pakoli mafuta nanga oyo olive oyo na bondeli nzambe pasi waneke o ezali bolamba bon néglige ka bandoto bolo takate parce que bitumba nyoso to le kana kati na esprit ba conséquence nanga ya kawapi e ya kana na kati na nzoto physique batu mingi lelo bazalaki na makolo malamu bazalaki na misu malamu babwaki le mwa soyi moko bona kati na butu olamuka liso ekufela olibela ozalaki na makolo malamu omona kuna babambe nzete na kati na ndoto nini babetio mundoki na kati na ndoto olamuka okomi likolo ya handicapé
eza batak spirituel wapi place yango yaka baconséquence nango yaka place nini ekende kosubi ezali nzoto physique oyo makambo nyonso te banaka na molimo sikoyo nyonso to baefe nyonso tomonaka na kati na molimo bitumba nyonso baefe nango nyonso toyaka koafekte wapi na nzoto physique wana ezali moyini satana batango bazala mpe mosika te mingi baza kaka bato toyebi bandeko basere bafrere na basere soit déjà bafrere na basere lelo loti ndoto babeti yo mundoki na lokolo bondela zwa loboko na bondela na ko néglige yango te okoko koma handicapé vino mobimba likolo ozwaki masasi na molimo omoni babwakeli yo mai moko bo na misu na mona na butu babwakeli yo so na butu na misu be na nzoto lamuka bondela parce que oko souffrir na wapi oko souffrir ya ko affecter na kati na nzoto physique ozalaki bolamu na tata nzambe bobondelaka na baenvironnement bovandi bobondelaka na kati na bachambre na bino bachambre bana na bakouloir na batoilette partout na kati bamituka na bino na kati balie baenvironnement misala mingi bozozo bazobeta bino bamasasi na kati bamisala babiro kuna okovandi loko moko twi bondela na ngonga wana kokanisa te ngungi asui okuna te ezali pena babeti yo mondoki be babeti yo flèche ya molimo lelo kuzoka pasi moko bovandi ka twi boye telema bondela nga naza sentinelle o elekelaka nga na nzoto naka kopartage na bino nzambe mutataki nga nazala bongo ayebi pourquoi ozalaki bolamu na tata nzambe bopriaka ya des esprits batambolaka na biso butu na moi ya baange basécurité na biso bazali ya malamu ya bademo mpe baza na mpona kwa oyiba bainformation no mpona kwa oyiba makambo na basekele no bakendaka nango yeba kobondelaka kangaka bango matoi na nzela prière bomaka bamisu na bango bomaka bakamera kashe na bango batia na bandako na bino na batoilette na bamituka na basambetu na bino yo olalaka otikala na kobondela na sambetu te bondelaka na sambetu na yo bondelaka likola mbetu bondelaka na ndako mobile na bilamba na kata gardero bonde milibo ebatamaka ti na kata bilamba esprit mami wata na kata ndako na ngai na rideau ya salon mususu nazosukola basani bo nako kaka porte ndako na moi nako kaka porte ndako funga nakendo tala esprit moko ya mabe ya ndoki na moi vers 16h ezosala bongo esprit ya mabe ya ndoki na moi na telemi face à face na molimo wana na moi pe na telemi face à face na bandiko pamele na kombo na Yesu na fungoli pota bima na tindo place mai bikao muta molimo mabe akindoki ekoluka na moi mokili eza place akimia te place akimia eza kana lola awa tozali na lieu de guerre na sena moi awa tovanda na se ya bitumba lere bazo akotake biso ba milimo wana biso za makasi na prière poso za makasi na prière te ozalobi kuna mutu pasi likolo pasi mwana kuna boy mwana kuna ba maladi mingi bato bazobe ale na sena moi ezali ka ba milimo mabende ezo attaquer bato ba maladi beleza na banzoto na bato ba santé ya bato omona ke kaka ndoto nzamba la kisaka biso omona kaka ndoto elata nzoto ozaki bolamu na tata nzambe nzamba apambola bino nzamba a protéger bino bo priaka partout na ba toilette na bino na ba cuisine na bino na kati na ndako mobimba na libando zotambola na ba milimo mosusu pe ba contrôlaka batambolaka na bino partout okoti na toilette zosumba okati za na toilette okangi poto za nzoka te molimo eza nezo contrôler nzambe na basakoli nzambe wake univers akela yo akilanga abatela moko na biso ozaki bolamu na tata nzambe oyebaki makambo oyo te milimo eza na biso partout ekengelaka biso ya mabena ya malamu tozala nde makasi na kati na losambo ozalaki bolamu na tata nzambe kembolo kuma sanjoli ezonge pa na ye moke na likolo na se mopesi na pema nyonso amen 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 bye.